c'est à bonne volonté, il y a bonne foi. Moi, il a balancé photo wana abate puisque programme nazo sala ils aura karaba vidéo tout mais na chaki photo moko na koki ko lukango pe vite fait avec votre permission photo wana na sengaki aide nazo senga to soutenir bandeko oyo bazana Congo c'est-à-dire ba orphelin. Pourquoi na salaki yango ezanango yanga ité ngai organisation na ngai nazosala non gouvernemental to ONG na ngai ezala mpona ko naza wana nazosala eloko moko avec aide ya professeur Ngala Mulume kaba bitoka puisque na ye nde tobandaki koconstituer statut na ngai mpo ekota na préfecture nazosala ONG mpona kosoutenir bapersone handicapé c'est-à-dire baoyo baza na handicap mais na Congo la zone Congo est à la lancée na Congo pour assister la personne à mobilité réduite. C'est-à-dire pour na déplacement na bango, ba démarche administrative na bango, sur la possibilité d'aider bango même na ba beki pour se déplacer toujours comme kawana. Mais oyo ngai na chaki ezala ki ya ndeko to bandeko moko baza na Congo nde batindela kingai balobi na biso ba orphelin pe baza na droit ya ko fêter. Donc, on a droit à fêter. Du coup, donc, na chaki yango pour na kosinga aide ya bandeko wana. Bakaka ya aide ya $1 seulement. $1 seulement. Donc, $1 américain, na yo to €1 na yo ekoki pe ko aider ba orphelin. Bana oyo baza na Congo bakufela baboti ba célébrer pe Noël. Yango bomonaki na chaki na kati ya réseaux sociaux na ngai ke soki otuti sami olingi o aider bandeko wana okoki ko contacter biso tout comme na fiche wana bomona mbala moko ezana ba adresse na bango ezana mwa makambo ebele na okoki pe ko contacter bango nayebi ke biso toza bato ya balibanda bato ebele na libanda bazala na mwa volonté ya ko aider ba orphelin baza na Congo na monda mikisa bambongo na bapoche na bango moko po ba aider ba orphelin oyo baza na Congo bana wana baza bana moko baza ko encadrer bango na kati ya équipe wana boto komona sinon après awa na ozongisa lisusu namona pe bato mosusu bazwaki yango bapartageaki yango mais naza besoin kaka te bo partager yango mais naza na besoin ya soutien donc avec $1 na yo to €1 na yo bana wana bakoki kofete pe Noël toza na posa pe bana pe oyo bazangi babo bayoka basepela quand même baza sur pe bakoki kojouir yango na chaki affiche wana bo contacter ngai na privé tout comme bo contacter bato wana direct puisque ngai epana ngeloko nini nasalaki ezalaki kaka na tie yango po aider bandeko bino moko bokoko koluka même bango na bamboka libanda na €1 to $1 je pense pas que otinda yango na ba MoneyGram ou bien na ba Western Union puisque ba okata frais okotindela bango €5 esala bango ou bien okotina bango ekozala vraiment ebele mpona bango soki bosala geste wana mpona tosekisa bana oyo bakufela baboti nzambe akopambola bino donc wana napesaki nanu mpona yango merci beaucoup my queen Jenny et puis na bandeko nyonso vraiment affiche ezali wana bokotala yango bokomona vraiment que na bandaki koluka yango mais sauf que namoni mosusu ekokaki kozwanga mwa moke temps mais ekoderange nga vraiment soki nalobi naluka yango vite fait mpona bino bato oyo bozolanda ngai nayebi ke boza bato ya mitema ya mawa bamisusu bakokaki mpe kotuna ngai toko ede ndenge nini place yango eza wapi tout ça affiche na ngai déjà ezalaki puisque ngai aza na contact direct na organisateur ya projet et puis ye nde moto aza na ONG wana d'ailleurs nabengaki ye tosololaki na ye donc voilà organisateur ya projet bango wana baza na Kinshasa baza vraiment na Kinshasa moi j'ai rien à voir avec aide oyo koya ya bino puisque ngai pe na part na ngai quand même ko aider na oyo nakokai ko aider après voilà yango oyo donc ezali photo oyo soki botali na réseaux sociaux mona na chaki yango baza na besoin kaka ya $1 na yo $1 na yo eza vraiment suffisant pour aider bakomi
ils ont droit à joie, c'est-à-dire que bango pe baza na joie, baza pe na droit ya esengo. Donc à partir du 15 novembre jusqu'au 20 décembre, nde badate bango batiaki koyeba soki bato bakoki ko aider bango. Soki koza na besoin ya na yango numéro ezali na fichaki yango tout ça, soki pe botinda mbongo na MoneyGram, baza na Orange Money et puis baza na ba adresse ya banque, c'est-à-dire pour na otinda ba franc. Merci beaucoup na ovanda wana penza te, puisque wana yango penza lisolo na biso ya lelo te, ezaka ke falaki na leka wana mpona kosolola mboka. Merci na bandeko oyo bozolanda biso, merci na ba oyo bozolike, bopartage, boaime, bopartage, bocommenter et osala pe biso Professeur Ngala Mulume Kaba Bitoka. Donc merci na bino, merci na Umba frère Umba na Bourgoin Jalieu na bien kinigité tozozala wana pour to célébrer mariage na yo oyo eza le 18 ya décembre oyo. Donc aigle de l'Éternel akozala wana pona kote mari na yo to sepela elongo frère Umba na Bourgoin Jalieu wana na moni ba aji Gino aji protection ya ba aigle wana donc ceinture ya suka na moni Clovis Bukalengo na moni Mike Tuwanga pourquoi pas Papi Gene tout le la vie. Voilà, na ye poto solo la première lisolo na ngai eza affaire ya parcelle ya lopango ya bato. Nazwaki message moko kasi tokolanda yango et après toko solo la vraiment lisolo wana, mais avant naloba pona makambo ya parcelle wana na balancer au moins image ya parcelle, après bokoyoka audio ya parcelle, après ngai na kozonga. Donc ya parcelle ya monsieur Babi Kwayo. Monsieur Babi Kwayo aza grand frère moko aza awa na Europe, na préciser pays aza te Europe. Babi Kwayo et le vieux Babi Kwayo aza na lopango na ye oyo asomba eza na Congo. Lopango wana ezalaki ministre to gouverneur, c'est-à-dire gouverneur ya banque ya époque ya Kabila. Le monsieur c'est Jean-Claude Massangou. Jean-Claude Massangou asali à peu près 18 ans, c'est-à-dire tant surtout au pouvoir il y a Joseph Kabila ezalaki, mais c'est Jean-Claude Massangou azalaki gouverneur et monsieur wana alingaki batekele lopango wana ya monsieur Babi Kwayo. Et monsieur Babi Kwayo ayebisaki soko lingo soma lopango na ngai apé lopango na ye bayokanaki te na prix et lopango wana etikalaki neti ezana ba porte ya kokanga. Or gouverneur Jean-Claude Mass akei kokota na lopango wana na force na ye, puisque azalaki mokonzi atie babiloko na ye na kati na kolinga vraiment ko trop bien, puisque explication eza na audio tolanda nanu image bongo tozonga, puisque toza na sujet wana. Après toza na sujet congolais azolela mboka ezokufa malembe malembe. Congolais akomi kolela mboka ezokufa malembe malembe. Na kati wana tolingi tosola lisolo ya libération provisoire ya Vital Kamerhe. Naza sur na moment oyo tous les réseaux sociaux eza ya kobeba, même na minute oyo eza na bato mosusu naza si baza en ligne na notre vieux Johnson Keto baza toujours na sujet wana. Tozobenga bato mosusu baza na Congo bazobwanga ko intervenir. Tozobenga bato oyo baza pe na ba Europe awa bazalaka nsima ya gouvernement wana po na tosona bango mboka bazokima bazobanga ko intervenir. Alors to comprendre que mutu te congolais moko te aza powerful, congolais moko te aza puissant, congolais moko te aza mieux dispo, mieux placé pour na kosolola Congo. Que tout le monde bazobanga question nanga ezali bo. Soki na ba politicien, soki na bato baza derrière gouvernement bazobanga kose koya koloba un mot devant ba caméra, devant ba chaîne, devant ba réseaux sociaux, devant ba écran na biso. C'est que ba musicien baza na droit ya kobanga, puisque même Diamboka na biso ye moko bolimisanga na terre, même mokonzi mboka on dirait même ye moko azobanga ko ba décision mususu. C'est-à-dire derrière même mokonzi mboka il y a vraiment un souci. Mais na kende na nango te, puisque eza sujet tozo sur la yango vraiment awa et peuple azole la nini, peuple azole la nini tokoyeba yango sikoyo kala mingi te tokoyeba peuple azole la nini.
et puis IGF azosala musala nini, IGF wana inspection wana générale ya finance bazosala musala nini, tokoyeba yango kala mingi te. Tout partager mes vidéos dans l'entretemps totiela bino première point nde nalobaki affaire ya parcelle oyo monsieur Jean-Claude Masangu abotoli lopango ya bato après bino po tosolola lisusu. Voilà. Okay. Et ça, juste kaka, ba extrait, il y a vidéo, oyo batindelaki ngai, et na vidéo, mususu bazolakisa, biloko ezoba telemi wana, vidéo mususu ezalaki bazolakisa lopango yango ndenge ezali. C'est-à-dire, na kati wana, place basoda batelemaki bazobimisa eza, puisque mokolo lopango aganyaki procès, mais Jean-Claude Masangu, puissant qu'il est, akei kokutana na le Kasongo, et général Kasongo apesi or baya lisusu kobimisa babiloko ya bakolo lopango po monsieur Jean-Claude Masangu na kati ya lopango wana. Alors bango famille wana vraiment bazali kolela na makambo oyo ezoleka na mboka na biso pour makambo ya ndenge wana oyo bazoloba ti lelo on dirait que ba trafic d'influence eza nano na ngai tolanda nano audio par rapport ya message wana ya wana après bongo ngai na bino tozonga tosolola lisusu mboka tolanda nano audio oyo eza audio batindelaki biso mpona yango. Voilà. Bonjour sir, nalobi lopango wana eza ya grand frère na nga. Lopango wana ezala menacé depuis kala, depuis nga naza na kini bakanga lopango wana na kota basirko na kota auditoire militaire ya Monga Lema mpona lopango wana na ntango na ya Kabila le fils. Lopango wana eza na quartier GB, so tali ndenge natindi mon adresse nango wana eza na quartier GB. Bakanganga wana toganya procès po batuchaka na lopango wana bongo nde bafalifisaki mikanda batekela jomo boye so biso tant toyebisa mikanda toganya procès wana lopango biso. Lopango siko vie asalaki ere fallait acha batu te atikala ngo ndenge wana siko gouverneur ya banki wana Masangu ayaki pa vie ya société vie abinga sepe na palais na yingi na sombango vie atie pe prix na ye vie abiso kosombango palais wana suka nango 700 Masangu abina pia 500 ya habité so pianga 700 te etika Masangu comme bato bazalaka kuna te vie pe tozala biso na ye na poto awa Masangu aye akome sans moto aye basani na salisi mikanda na ye kutu oyo asomba lopango wana to basi vie vie sikotanga landeli agaki nde ezalaka yango wana nde bayaki babimisi ye na lopango biloko bima ye sikoyo aki abe lisusu na Kasongo aye ozongisa biloko na ye na ndako
vita wa yoki nengona bengi ti nengo monaki ndenge bakomomisa bana ebimiti na bajournal babututu waya mbope yoki waya mbope aoloba eza lopango ya grand frère na ngai propre comme Babi Nkwayo aza awa na France précisément na Paris grand frère na ngai donc lopango na ye nga na wana na betama mpona makambo ya lopango wana donc yango wana sujet napesaki yo so okolobela kolo lopango wana komone Babi Nkwayo komone ya ntango osala émission ye babwakaki ye masango libanda atoki kopere soki na général kasongo na nini me mwasi na azobiso na miniti oyo mwasi na ye nde moto aza wana donc mikanda tutu nango tutu ya biso na mikanda basalaki ye abimisa yango polisi yakobisa biloko libanda babisa biloko libanda na bango baozongisa biso biloko donc yango wana elandama nano toyeba ndeni tokosala me na miniti oyo azongisi biloko nango na ndako Voilà, naza sur boyoki audio oyo eza petit frère propre ya monsieur Babi Nkwayo aza précisément na Europe awa donc basalaki baganyaki lopango na bango baza na mikanda na bango mais monsieur Jean-Claude Masangu azongi akeya kutani na général Kasongo apesi sous ordre ke baya obimisa su mokolo lopango na ye na minute oyo mwasi ya Jean-Claude Masangu aza wana alors bandeko bazodéplorer système nini ezopase na mboka na biso donc na mboka na biso jusque là c'est comme si pouvoir eza na contrôle vrai nga nayebi ke pouvoir wana eza contrôlé ata bato bakondima ata baoboya pouvoir eza contrôlé so déjà pouvoir mondele eza contrôlé bongo ya biso baafricain donc eza vraiment d'ailleurs naza na baimage ebele oyo batindaka mais mosu econcernaka biso te puisque eza ya bapays ya bato donc mpona comprendre ke oyo okoki ozala jamais mokonzi na mboka surtout na afrique bongo sans pourtant badicte yo mawa mpona congo puisque ti lelo congolais azocomprendre okota na sujet ya congolais azolela pourquoi nalobi congolais azolela mboka ezokufa malembe eza na ndeko mokaki alobi soki oexplike congolais politique ya congo alobi a comprendre c'est koexplike mabe natiaki yango meme na réseau na ngai donc so explike congolais politique ya congo et que congolais yango alobi ke oui na comprendre c'est koexplikaki ye mabe oyo nalobaki na puisque na mboka na biso tozoyebana lisusu te nani amayele na nani azoba donc moto na moto akoma kosala makambo na ndenge na ye moto na moto mpe akoma korezoine na ndenge na ye moto na moto c'est-à-dire so oza na oka moto mobo oza na pour oza na fan c'est que nyonso to ata omona ngo eza faux ozo préférer kiti na oke eza faux mais na libanda ozonyima ondima te mboka ezokende mabe bato baza na esengo te nini mboka nga nazongaka na début nazongaka na début pourquoi na début nalobaka ntango baélection esalamaki déjà ezalaki ntango déjà baélection esalama na congo déjà ezalaki fu naza sûr ke tokende nango bien puisque eza na bandeko ntango toloba babiloko mosusu bozoloba bato balingaka kocomprendre mpenza te mosusu abandoloba babétise bamisusu bazolinga basala neti bango baza plus aimé ya baprésident de la république to baza plus connu na république ya bamisusu et pourtant te nayebi ke bato ebele lelo badefandaka même président na biso na congo amona bango te nayebi ke ebele amona bango te nayebi ke baza ebele amona bango te à part mpe bamisusu mpe nayebi ke akozala mona na ye bango mais jusque là nanu balia na bango ata mbongo na ye te osala effort ya koflate ye kaka ntina niveau ke bambongo moko boye ekota mpe na bapoche na bango mondenge ezokóma nango kaka te mais il faut kaka kocomprendre ntango tozosolola congo ntango tozosolola mboka tozosolola te comparativement na bamakambo oyo eleka tozosolola te na bapouvoir oyo eleka mais tozosolola par rapport ya opposition ki UDPS ndenge babandaka kobunda mpo congo lelo ezala libera mwana ya mboka
ndenge toza lelo na son excellence Félix Tshisekedi. Et na bana koloba tout à l'heure que Congolais lelo soka pensé qu'ils sont Congolais ou ils sont fan. Mais Congolais ou ils sont fan té. Nandimité que Congolais wana zazoba puisque IDPS afungola Congolais maye. IDPS Congolais misu. IDPS alaxa Congolais que beaucoup qui kozala pa miso ko kangate puisque pays oyo dictature pays oyo boyeboy. Lelo Congolais miso comprendre. Mais balingi babanda siko neti ko dribble ondie makambo to banda ko yebisa bino dingo si c'est 35 ans wana to banda ko kosa siko ondie sabino ezala ya solo. Congolais a sous supporter puisque mboka ezala pasi. Mutu nyonso na vie na yene tozana ba Europe awa. Yaka sikana poto zanga papier, zanga mukanda, zanga musala, zanga mbongo. Ondima tout ba kopesa yo. Wana bandeko bazana Europe bazala peut-être d'accord avec moi. C'est-à-dire que ngai naza mobali na ye na poto boy makambo mukande simbi bizo simba te makambo soto ekati bakoma quand même kopesa biso ba conseil bakopesa même conseil luka mwasi otiata zemi osala tabo osana sima nango ekokokende boy ekokokende boy. Donc na ba moment oyo mutu azalaka na ba difficulté tant que mutu azozanga toute mission où comment se présenter devant eux, à comment na moi 90% ya ko accepter. Aya zo ba kebo mususu to tala aussi ma tena sana oyo. Na basi ndenge moko okomona mona mwasi atika Kongo abima za baboka libanda, il y a des fois zo vivre vie na yete. Ça na vie moko mususu apoti pe bala moko boy. C'est-à-dire que oyo balobaka bakweli ba PC le côté tout ça puisque azana na batomoko oyo ke ekoki kondimisa ye nyonso. Mais ngana kamwa ke miso bato ezomona bato bas Congolais azana problème na Congo. Congolais azolela lelo mboka ezokele mabe. Et biso bato tozo semble être toza bato mayele. Biso être tozomona mais tozolinga neti to faire convaincre Congolais oyo azana Congo que makambo nyonso ezokende bien puisque président Fati Azad président Fati Azo sala bien. Non mais soki mutu azo sala bien ba obeta maboko, soki mutu azo sala mabe ba obeta les maboko te. Ba o bazaka zo ebisa bango balobi ke non makambo ezokende mabe mboka ezokende mabe bolingo banda koluka ko comparer 18 ans ya Kingandi, 36 ans ya Kingandi. Ngai nazara pa makambo ba 18 ans na ba 30 Kingandi nazala nango te. Naloba mukolo mo nalobi ke na 36 ans soki na 36 ans ya Maréchal Mobutu peut-être asalaka ngandi de voyage na espace à 1 an te ndenge président Félix Tshisekedi asali. Na 36 ans ya président Mobutu peut-être akotisaka ba milliards de bisara biso que président Tshisekedi akotisi na espace même cas ya 1 année sur 2 ans. Na 18 ans Joseph Kabila peut-être asalaka ba voyage wana na espace à 1 an ndenge président oyo asali. Donc c'est que okokipe kokoma na yo oyebi kaka lelo mais osali exploit pour les kabato ba ya kaka. Voilà nagasi bato bandimango. Surtout que le président Félix na espace à temps qui a kotisi ba millions na mboka. Président passe à temps qui a sali soki boya. So ba président Félix na temps qui a sali ba voyage 1 million. Bino bozolo bagana ye. So ba bi que pas président Félix bino bozolo bagana ye bongo ba kingandi sali. Tout ça wapi Congolais, tout ça wapi Congolais. Lelo Congolais azolela. Congolais azolela ni. Congolais azolela ni. Abimisi Vital Kamerhe, Abimisi Vital Kamerhe bato baleli, bato basiliki, bato balobi, même IDPS yango moko baboyi. Namonaki bato ba IDPS, namonaki ba soutenir Fati, ndenge batelemelaki makambo wana. Nde bazaki dessus na ndenge ba libérer Vital Kamerhe pona kobenga ngo provisoire na élection. Tango ba programmaka élection, balobaka ezaki provisoire. Mais ezaka provisoire te puisque déjà yebana ina ngo qui a vu qui tu wana avandi et ko changer te yebanaki. Et tout ça ka ba live na sala live moko na lobela makamwa ndenge le ka avant ba programmer président Fati. Ngala bana ko ba ke makambo ezomona neza clarté. Eza même na mutu moko mankanga respect quoi. Mais na ba eza clarté
eza clarté bastuce oyo elakisaki ezalaki clarté napesaki baraison na nga oyo nalobaki ezalaki clarté. Première raison ere bapesaki bakoannonce mpo baannonce tolalaki te oyo ezwa rapport na ntongo nyonso to wana kaka mpo bazoluka ndenge nini bazokolabore ndenge nini bazonégocie. Première esai na bino lokola ekomi deya kowumela boye mpo baloba seke ekomi flou. Deuxième raison nalobaki ezalaki ke nalobaki naye soki caméra elongwe na RTNC ezokende mbala moko na limete na 10e ere soki caméra elongwe na 10e ere mbala moko na RTNC seke eza flou eza na moto moko akomela kaka bia atika makele apapambo te nayebisaki mpe nayebi politike te puiske naza mpe na mposa koyeba politike te mais sauf ke mpona komona makambo ezoleka na mboka to mpona kokomprendre makambo eleka na mokili boyeba politike te lelo biso tu toyebi médecine te mais tokokomprendre quand même covid ndenge ezokende na nde bavariant ezobima na nde bavaccin ezobima ke lelo akoma so osoli nde mwa moke pembeni sa maske aloba noke non corona covid puisque ayebi mais aza médecin te. Donc pour la nature eza non te il faut nazala na matière mais eza peut-être il faut nazala na moi connaissance to peut-être moi mayele moi sagesse moi intelligence ya déjà mokili ezalaki mabe ezalaki flou. Quelque temps après ouais na okota mote po elukana mema batusu na bakande belé naza wana te balibéré balobi ke provisoire après jour et Hollanda babenga batindeli nga lien na landi na lien bato bazoloba namoni mpe ndeko mosusu alekaki entre autres Bishop Chatumba bacélébré batie bapoudre na motu azoloba ke puisque état santé na ye ezalaki mabe yango babandaki kosenga balibéré provisoirement mais eza na bato ebele baleka babato ndenge azala nde na prison te so ekomi balingi basala likambo ya prison akeye alati teni ya baprisonnier mpo amonana mais apart wana banda ozala nde na prison te moto abi prison naza na bafoto puisque awawa ezoboya koleka naza na bafoto moto abimaki na prison mpona raison ya santé bomona ndenge nini lobi bayambaki ye bomona ye lelo costume natie bafoto mosusu na baraison nanga mpona alakisa ke nayebisi bino kutu bomona kala ntango oya ndenge na bapoto ntango akoya kozonga na ye point sita ezokeka mabe moto ayibi bamillion moto adetourne bambongo quelque part bokoloba misusu balibéré puisque basambisa ye me bazokoka prison na ye me bazokoka kocontinue kosala baprocès wana te lelo aza libanda akozonga te ndenge aza wana akozonga te mais mbongo oyo ya détourné eza bambongo oyo lelo na bapoto awa ezosala baentreprise et puis bato bazovivre na basocial congolais azolela congolais azozanga même mbongolais azozanga même elipa ya kolia mais bakonzi bazobomba bamilliard na bapoche na bango et bato ya babongo bokateli etant balibéré sans pourtant explique kota balingi baloba ke cela engage ke justice to tribunal etali mokonzi ya mboka te mboka na biso bozolinga bocomprendre yango ndenge nini kongo mpona nini na kongo bazolinga moto nyonso fa akóma kaka combattant to moto nyonso tu il faut akóma kaka koloba bétise mpona kongo. Vital Kamerhe na moment oyo ni ngai Aigle officiel TV na miso na biso na boyi koloba yango ebele mais topesi susu temps ndenge naloba na direction esalamaka makambo naloba soki bato bakozonga bayoka yango nazongela yango susu te mais tozokende okongolais andimaka motu soki asi akufi sufi nanu te oza nanu kaka na vie makambo nyonso bobanda koloba motu na motu aoyela bino connaissance na ye toza na besoin baconnaissance wana te lelo toza na bapasteur l'église ebele ntango batelemisaka bato akomo prophétiser ma sœur mon frère soki nini bondimaka ye par rapport à quoi bondimaka ye na expérience tondimaka bango mpo na connaissance nini tondimaka bango kaka par la foi tozocomprendre makambo azoloba réellement eza makambo ezokomelanga mais mpona nini biso toluka kocomprendre ke motu wana lokola alata toge babimisa ye soki juge avocat maître avocat licencié soki na droit soki nini kaka ye ndako olobamaka yesu atangaka babiloko ayaka oyebisa biso na mokili te mais pourquoi bolingi lelo bato nyonso fo batanga droit mpo baya koloba bolingi bato nyonso batanga politique mpo baya koexplike politique pas pour nous sur la makambo Congo il faut que nous ça politique. Moi je pense pas que pour nous sur la makambo Congo il faut que nous ça le droit puisque la politique on a des places bazoye bisa bango to lobi yango yo sala oyo biso to comme to tcheo biso moko to tcheo c'est que oyo biso to lobi na yo
yango oyo yo okosala mpona biso sika Congo ezotambola ndenge wana bandeko ebele lelo tozo comprendre te eloko nini ezoleka na mboka na biso congolais nyonso tu congolais moko te aza natalaki na bagroupe nyonso oyo nga nazalaka natali na bagroupe nyonso oyo nga nazalaka place moko te namoni congolais aza content place moko te soki boyebi oyo bayebi te bokota na ba réseaux sociaux bokota na ba YouTube que congolais nyonso tout place azali congolais moko te aza content na makambo oyo esalami mpona libération ya Amé congolais moko te aza content congolais moko te aza content alors congolais loko aza content te entre temps toyebi que congolais nde peuple c'est que peuple a sepelité c'est que peuple azolela mais peuple azolela nani azoyoka peuple batiaka na peuple mais lelo peuple na azolela ata mokonzi moko te azoyoka ye Vital Kamerhe lelo botie libanda puisque bazongisi combien na éviter soki ba année bapesa ye Vital Kamerhe esi ekokaki ou pas nga naza contre Vital Kamerhe te même na ye moko ata soki tomona moni na lobani yo babimisi yo est-ce que biso sikoyo tosala nini yo babimisi yo falaki baboya kobimisa yo mais babimisi yo sikoyo biso mais sauf que awa bobimisi bozo comprendre que peuple asiliki boyoki langage ya peuple ndenge ezochanger sikoyo tozolinga toconvaincre peuple o non di abelaki est-ce que kaka bon Vital Kamerhe problème ya santé Willy Bakonga mpe problème ya santé alors est-ce que bato oyo baza na kati ya baprison wana bato mosusu baza baproblème ya santé te biso toyebi ke bato ebele baza na baproblème ya santé mais baza toujours na baprison mais Vital Kamerhe quand même botiki ye Jamal aza wapi po Jamal mpe abelaka prison ezalaki Jamal asali crise Jamal aza wapi est-ce que Jamal mpe babimisi ye mpona raison ya santé ou pas donc bandeko ba réseau bandeko ba journaliste bandeko bosololaka Congo bomekana okopesa biso réponse sur Jamal mpe babimisi ye raison nini babimisi Willy Bakonga c'est raison ya Vital Kamerhe eza provisoire puisque abelaki donc c'est kozonga mais so botali ba vidéo botali ba photo botali ndenge lelo abeti ba costume na ye bo remarquer que aza happy aza vraiment content ya kozala libanda po asala makambo na bisi bino ke aigle ndeka na lobi natiaki point wana eza complété kala mingi te bato baza kodetozo déranger congolais lelo soki bato tozobenga bakuluna lelo soki tozoloba ke kuluna azoboma congolais tout ça eza puisque kuluna azolela puisque misala eza te po bato bazosouffrir bato bakomi bakuluna bakomi okata machette bakomi kokale bato bakomi obotola bamisusu bakokota na bavoiture wana babenga baketch enlever bato puisque mboka eza na pasi mais bambongo oyo ekoki kosala ke mboka bato bavivre bien evai na maboko ya bato e bato wana lelo bozo libérer tranquille baovivre mpe baocircule na bango na pays tranquillement d'ailleurs nde nazoyebisa bino ke bomona Vital Kamerhe oya Europe bomona bokoyoka ye epuis soki aye Europe peut-être po azonga ezala mwa mpasi puisque aoya mpo ezala na bapréparation ta mosusu ya bamakambo mosusu point ndenge na bandeko wana donc juge akufa bokangisi mutu aye kosamba babomi juge wana akufi mpona dosongo zanga nango ntina lelo bana na ye aza baorphelin lelo mwasi na ye aza veuve juge wana balie ye akufi mpo akendaki Vital Kamerhe comme moyibi ya mbongo ya leta e moto wana baboma ye akufa moto oyo baboma mpona ye wana bozotambola na nzela pays ezotambola mabe Congo ezokende mabe ngai na koloba même que président na biso derrière ye aza commandé bolinga te boyebaki eza bongo puisque eza na eloko moko te ekosalama par ordre na ye eza te biso tozoprotege biso tozosoutenir biso tozoprier mpo na ye mais eloko mona nga na bakisa par rapport na yango
C'est-à-dire, ceux qui déjà numéro 1 de la République, Yemoko Aza, Azosa déjà incapable de recevoir la décision à Yemoko, puisque Aza peut-être dicté, tout Aza to Aza, dans l'entourage, Baza, que ça, il est piège, c'est que le petit peuple, c'est toujours Bundisa Bango Pamba. Toujours Bundisa Bango musicien Pamba. Pour musicien, Bakolo Baneso, Sali Boite, tout ça, la boy, à Bandi Tambiango. A na petit peuple a lukali panayi bakonzi lokola bakonzi ya mboka na biso wana bango mo déjà kutu so babisi bango ke bimisa le journal lobi elekate abimisi mais pourquoi bolingi bato mosusu bazala lokola basouffrir mpona makambo wana congolais azolela nini baboyaki mese Kadima congolais aboyaki mese Kadima na seni mais baimposer congolais Kadima. Combien de marches salami? Nga bazaka na ba vidéo mususu mona pena ba congolais bazotambona nzela bazoyemba bazofinga même konza mboka. Na ninga kocha ba biloko abongo te puisque pona ngai avec il faut kozana respect mokonzi. Na kocha ba biloko wana te. Mais naza sur bato ba réseau boye ebi bomona ba marche kapé bazofinga konza mboka. Ba boyi Kadima lobi de ke to boyi peuple oya votaki yo. Ayebisio ke mutu wana mais bozwi botie bon ezokende kana ezokende Vital Kamerhe ayibi bambongo ebele adetourne sali soki bamakambo ebele wana tout ça bozwi bolibere ministre de l'éducation ancien ministre de l'éducation Willy Bakonga asali babiloko asalaki adena bambongo bozwi bolibere entre temps corps médical bazolela bazogréve déjà presque 4 mois yango oyo salaire na bazomonana bazora soki ba 1000 francs soki bacombien de 1000 francs na bino wana baza kutu ata na eloko te mais congolais aza kosenga amona kle mboka na ye moko congolais akanisaki lokola président de la république oyo akoti aza congolais seki mboka ekochange eloko moko eza évolue te na congo zwi igf wana mosala nini bazosala natiaki même photo mo azotuna musala no eza te puisque bino bozokanga bato baza na problème te mais bao baza na problème bozokokanga bango te obe minaku babimisaka sujet minaku ebimi dossier obe minaku aza wapi André Kimbuta aza wapi Numbi banti siko bosambisaka basoda wana so bapesa bango ordre opesa bapesi bango ordre bokende kosala mission bangai baboya ordre ndeni bango baboya mission ndeni batindi bango kotinda neti lelo bakonzi ebele bazotinda bango bobimisa Vital Kamerhe babimisi bango mpe basoda wana oyo botia bango na makala mpo bosambisaka bango mpo bango bato baboma soki shebeya bango mpe batinda bango kotia me bato bamandata bango baza wana bazoyenga wana na Kinshasa osala bango nini Numbi aza wapi général Numbi aza wapi fo bokanga général Numbi botika bana bato botika babibali ya babasi ya bato botika batata ya bana bato kosambisa bango ere nyonso kopozaka bango 1000 question mpe bokatela bango baprison makasi po bango badetourne te bango mpe kaka bato babetre shebeya te c'était par ordre bapesi bango mission bakende kosala yango etango bato wana bakendaki koboma shebeya eza na bakoti na bango tomonaki baimage ya bavideo baarme tout ça na bandako ba général Numbi aza wapi nani akangi général Numbi obe minaku tomonaki dossier mobimba soki ya babukanga lonzo banini tout ça aza wapi obe minaku aza wapi André Kimbuta badetournement nyonso mese André Kimbuta asala André Kimbuta aza wapi Joseph Kabila bazolobela ye bana tongo na famille na ye mobimba badetournement bambongo bavirement batransaction babiloko wana to mais omona inspecteur ya inspection générale alobi ke Joseph Kabila na makambo wana aza te apo bozoloba mosala na ye nini azosala mosala te azosalaka baoyo bazotinda ye mpona kodistraire peuple congolais peuple aza distrait mais peuple aza na posa pays na ye ezala bien peuple a vivre bien peuple déjà toza na décembre lelo toza soki le 8 décembre jusque la population ou bien peuple congolais ayebi nanu te ndenge baopase bafete mbongo ya bacovid eza détourné si c'est
70 na caisse ya ministère ya santé, tous ces cas, ceux qui ba 30%, tout ça, et corps médical, infirmier, médecin, tout ça, la grève 4 mois impayés. Na bambongo kaya mike opesa na bango bazana ngote. Mais Vital Kamerhe a détourné mbongo ebele ya makasi. Bosambi tout le monde. Papa ya batu juge yayi akufi atiki bana mi ba orphelin. Moi si na veuve. Bokoti si Vital Kamerhe na prison, lelo bobimisi bolingo pesa azana raison santé. Ba Frank Diongo bazala na ba prison bazoka ba problème ba santé. Lelo tozana Bishop Coutu non ako paralysé liboko na likolo même ko balobaka bien te et ça pour na ba prison wana mokolo moko te batikala ko bimisa bango po ba kendo zo soin na libanda. Peut-être tawana ezaki soki époque wana pouvoir wana soki esaka ni liboto boité mais ce qu'on a pouvoir oyo mutu bokateli prison azon simbongo te bobimisi bo visa provisoire par rapport ya ni mboka ezokende mabe peuple congolais aza kolela peuple azo souffrir congolais aza na posa mona clair bandeko oyo bozozala kaka pour président pour gouvernement Fati nazo mona bino neti armo bozo comprendre makambo zo luka bosala te nazo comprendre te elo nini na mitu na bino ezo sala pour yaka na ba raison na nga armo na yaka na lobby pour na Fati soka sali ya bien to lobby pour na bien soka sali ya mabe ana be ça pe na besoin yo baneka sali mabe to la nanu ndeko moko a sala ki pe vidéo et azana message moko apesa ki peuple congolais anu ebongo ngai nazozongela bino lisusu donc to la nanu ndeko oyo beliloka apesi ombote place ozali moko na kanda mabeti na osala vidéo. Nous sommes les Congolais. Congo est un mot à la biso. Congo est un mot à la Moutouké. Biso de Moni va passer depuis l'époque de Mobutu. Tu hérité, ma bébé, Mouzaïe, à Tekimbo dans la Rwandais, Kabila est la même chose. Le président Félix est venu pour redorer l'image de Congo et de Baki. Maintenant, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons l'éclaircissement de ce qui se passe au pays. Trop, c'est trop. Bisous de vos fans d'accueil que notre comme le roi Bana Dino, d'abord on s'en trouve à partir au Salawana. Kamerhe a volé l'argent des contribuables congolais. Il a été condamné. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a été condamnée, vous ont libéré sans pour autant voir sa mission? Nous devons voir clair sur cette histoire. Trop, c'est trop. Au cas contraire, Bisous nous sommes dans l'Anzela. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, avec tous les respects que je vous dois, vous devez parler et expliquer au peuple congolais problème des animaux. Avec tout ce qui se passe, 90%, il y a pour 99% de la population dans la pauvreté absolue. Et nous allons accepter vos bêtises. Trop, c'est trop. Nous voulons l'éclaircissement. Il y a une macambo ya Kamerhe. Au cas contraire, pour moi, la mission sur Anzela, la bino. Ou bien pour 4 macambo, la bino, pour ma sur Bandate. Trop, c'est trop. Bisous, on va le vivre, on va banamour à l'oukiete. Bon, on va manipuler, bisous, ok, non. Nous voulons l'éclaircissement de cette histoire-là. Voilà un message dans Ngaï Chakal, les combattants, l'emblématique, oh, la figure emblématique du combat. Tout ça, nous voulons voir clair sur cette histoire. Kamerhe a dit une pour le président, on y a mis ma campagne, on y a mis un autre. Oui, ma femme va bénéficier de la mission sanitaire, maintenant, à Kimi, n'a pas la mission. Kamerhe a dit une ça n'a pas de sens, c'est pour ça qu'on y va. Message dans la loi. Avec tous les respects que je vous dois, monsieur le président, nous voulons voir clair sur cette histoire. Merci beaucoup, Maître Chaka. Dans la Kanda, ma bête, dans la vidéo, nous sommes les Congolais. Congo est un mot à la biso. Congo est un mot à la Moutouké. Biso de Moni va passer depuis l'époque de Mobutu. Tu hérité, ma bébé, Mouzaïe, à Tekimbo dans la Rwandais, Kabila est la même chose. Le président Félix est venu pour redorer l'image de Congo et de Baki. Maintenant, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons l'éclaircissement de ce qui se passe au pays. Trop, c'est trop. Bisous de vos fans d'accueil que notre comme le roi Bana Dino,
D'abord, on a la partie au Salawana. Kamere a volé l'argent des contribuables congolais. Il a été condamné. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a été condamnée, vous avez libéré sans pour autant voir sa mission? Nous devons voir clair sur cette histoire. Trop c'est trop. Au cas contraire, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, avec tous les respects que je vous dois, vous devez parler et expliquer au peuple congolais problème des animaux. Avec tout ce qui se passe, 90%, il y a pour 99% de la population dans la pauvreté absolue. Et nous allons accepter vos bêtises. Trop c'est trop. Nous voulons l'éclaircissement. Il y a une macambu à Kamel. Au cas contraire, pour moi, la mission sur Anzela la bino. Ou bien pour Kata Makona, bino comme Rassou du Bandate. Trop c'est trop. Bisous, on va le vivre, on va pas l'amour à Moukiete. Bon, on va manipuler, bisous, ok, non. Nous voulons l'éclaircissement de cette histoire-là. Voilà un message dans Ngaï Chakal, les combattants, l'emblématique. Oh, ça, figure emblématique du combat. Tout ça, nous voulons voir clair sur cette histoire. Kamel et Abini Néreni. Pour le président, on y a mis ma campagne, on y a mis oui, ma femme va bénéficier de la mission sanitaire, mais là, à Kini, n'a pas la mission. Kamel a Abini. Ça n'a pas de sens, c'est ça pour ça qu'on y va. Message dans la loi. Avec tous les respects que je vous donne, monsieur le président, nous voulons voir clair sur cette histoire. Merci beaucoup, Maître Chaka. Donc, Boyoki, c'est Maître Chakal, Chako Aouka, na Cape Town. Maître Chakal, Yebika c'est un kitoko aigle de l'éternel. Donc, Boyoki, Maître Chakal, c'est un combattant résistant. C'est un vrai Ngana Sabino. Na Vandi en Afrique du Sud, na ba Maître Chakal ensemble. Donc Maître Chakal, c'est un vrai combattant. Tout le temps, Abanda Kobunda, Pona combat, et puis Azam parmi ba Oyo, Bazako soutenir le président Félix. Mais ce moment, Maître Chakal a sali vidéo wana, a tindi vidéo wana, ils allaient juste pour on dirait Maramwana et comme il y a mabe. Makambo comme il y a mabe. Makambo et comme il y a mabe. Nazana page moko eza awa nakota ngata mi baleto misatu. Vive la démocratie, notre pays est sur une bonne voie. Il y aura besoin pour une fois de plus des arrois. Une antilope présidence gourmande plus que l'éléphant. Ministère de la Santé. C'est pour ça que Deli Sanga appelle la délinquance et moi j'ajoute dans l'utilisation rationnelle des ressources. La suite, silence radio et on continue de les faire. Sous lobby, même c'est ton nan été les ventes d'abord et au travail. Ma message est tellement ébé. Les bateaux santé signalent que les infirmiers de la RDC sont en grève de plus de 4 mois. But, alignement des NU qui ne touchent pas des primes depuis plus de 10 ans, l'applicabilité des nouveaux barèmes salariales car ils font, non, il faut signaler jusqu'à maintenant l'infirmier touche 120 000 francs congolais, c'est-à-dire $60. Et puis l'action des fonctionnaires avec des matricules mais non payés. Et donc, Maramboisa tellement ébélé, Batozo, comment non, qui vivra verra encore plus. Voilà quand, non. Et donc, merci beaucoup. Donc, ceux qui ont tellement ébélé, dès Nantais Koloba, c'est Maître Chakal, Baza Batouko, Baza vraiment pour soutenir le président de la République, mais Nafi Zenaf, Congolais, quelque part, Bamissus va ça la temps, sous le va soutenir, mais l'autre va comprendre, non, on dirait, Yumapi er moko. Donc, Arusinga déjà, on a eu qui a une vidéo où Liba Konga, déjà, va libérer qui, et pourtant, c'est Akimi. Là, on a eu qui na message, merci, Maître Chakal. Donc, Liba Konga, déjà, c'est Akimi. On a bien vidéo. Vital Kamé et Kalada Napoto.
bobombara image oyo vous comprenez que Vital Kamerhe Kalaté auzana poto. C'est-à-dire que eza nango ekoma nango place moko oyo mutu nyonso akoki koya saka ndenge alingi. Na Congo toza na mokonzi te, toza na bakonzi te. Bino moko so boyebi histoire ya Libye. Soki kaka bokoyeba histoire ya Libye, bo comprendre que donc jusqu'ici eza nanu commandé. Soki kaka bokomprendre histoire ya Libye, puisque na Libye ntango Kadhafi ablingaki akomisa Afrique na ndenge oyo yakanisaki Kadhafi boyebi yango. Et motu nyonso to abanga liwa naza sûr. Ndenge moto abanga mwa liwa mingi te ezalaki kaka Kadhafi, mais eza oyo abanga liwa. Donc nde baza wana nayebisi bino vérité ke motu oyo nyonso azovanda na pouvoir aza commandé. Bo comprendre na bino ke eloko alonge kobotama te soki Nzambe a permettre te. Voilà message na ngai oyo nakoki osukisa nango. Eloko moko te ya malonga ekoma na pays na biso na Congo soki Nzambe a permettre te. Ata ngai oyo naza devant bino naza sûr soki le lobby na ndimi na de la République to na travailler na politique à Congo, c'est que derrière ngai na oza toujours na makambo e bando tindika. Toza toujours na babiloko moko eza impossible. You must. Et là on a les anglais pour ça déjà parce que le you must, donc tu dois, il faut au salabongo. Donc baza capable de savoir que net au PC nous Congo dans des secondes oyoka osali le wana, et puis c'est tout, il y a pas de raison aux akut na justification te ya kosala makambo yo sala na Congo ya wana. Donc na Congo eza contrôler, Congo eza na diriger pour comprendre yango. Totika na biso kobundisa na biso botika na ko bundisa bandeko ba musicien o baya to koluka kwanga na bango bazuluka baya ko yemba botika na bino kobundisa bango, puisque déjà likolo déjà bato baza likolo déjà bango bazo dicter bango bango sikoyo bayenge bene ba osani. Donc botika na bino totika koboma na congolais eloko oyo biso to mekana kozala na force moko, to mekana kozala ini, to comprendre nanu ke mboka wana eza ya biso, mboka ezokende mabe. Président Fachi azati président Fachi akosala malamu tout comme akosala sukini peut-être azolinga sala malamu, mais derrière président na biso on dirait flou, derrière eza flou. Bangagement mosusu bandima yango ka boye te ondimi, puisque ta bazolo bakomoni ntango ozondima ayeza bosolo biwi c'est que faut ça auto ça oyo lobi oui. Atala toujours ba contrat misala totangaka il faut tanga o signer soko tingi il faut osala oyo o signer. Donc makambo yo sala na Congo za makambo oyo batu ba signer. Donc to za lelo mo eza sika oyo sala na Congo oyo sala na mboka na biso eza oyo batu ba signer. C'est-à-dire oyo mutu a signer yango wana ndi mutu azosala. Parce que peuple a souffert, peuple a lela lelo to komo kende ceux qui na ba 5e vague ya ba Covid ba vaccin et pas ibanini vaccin mo biso kut bato za misu ta ba Europe ko zo mozo banga nanu bazo ibisa bino misu fo luka ba miel fo ko luka so ni siko peuple a na Congo lelo so bandu chai vaccin zanga dipiron vaccin zanga novalgine vaccin zanga lipa vaccin zanga fufu vaccin zangi biloko kolia vaccin zangi miliki vaccin. C'est-à-dire, si on a besoin de faire ça, on a africain peut-être lobby base un problème, peut-être cause ya solo parce que peuple wana a un problème du point de vie alimentaire, tout ça. C'est-à-dire peuple a un problème wana. Tant bon mais les sous vaccin na ye wana so ba tubi o moto ngamuka pa le quoi tozo banga mo liwa so tozo banga o ezokotsa bidolo na nzoto mbango toke ko kimi okeluka ba doli prendre ok ko diron ok luka soki miel ebele omeli bakoma osala ba vidéo par rapport nango. Mais ce que peuple aza na Congo lelo azo souffrir azo lela bozo ba vaccin azata na possibilité ya kosomba ata mai ya komela te kaka eza na ba groupe ya bato moko boyende mutu bazala bien ba misusu ata to mona bango na bazosala neti c'est-à-dire basala bon ka po balongola ka souci peuple azo souffrir. Président de la République bozomona makambo wana
ndenge ndeko Chakala uti koloba bobimisi Vital Kamerhe par rapport à quoi raison nini mopesi raison santé est-ce que na ba hôpitaux ba médecin bayaka pour soigner ba malade te ngana yebi ke okokobela na donc bakoki mpe koya kozwa yo mais oza escorté ti na hôpital place ozozwa basoin bazovandisa mpe mbila pembeni na yo mpona baencadre yo est-ce que bakoki kosala ngo mpona bango te na badétournement oyo bazosala okomona mpe bato mosusu mpe baza mpe koapuye boza koapuye c'est-à-dire nayebi te c'est-à-dire nayebi te boza koapuye buzoba bato ebele boza koapuye buzoba lelo makambo na ntina makambo eza na valeur makambo bato bazoluka yango oyo kongola azolinga kosala te bazoyiba moto soki na kongo akomi mokonzi c'est capable ya koyiba akomi capable ya koimpose akomi capable ya kobotola ale biso tovanda kaka tokangi maboko tokoloba te mpo binani mpo bawana baza banani nayebi ke meme mpona kokóma mokonzi lokola président ndenge akomaki wana ifale andima mpe baaccord mosusu yango bomonaki ere moko avandi yo moko na mpe kotia yango mpo alobaki aboyi baaccord basaleni bagenève tout ça so bolandaka video omona président kiti papier eza liboso na ye na telefone aotanga na papier analoba makambo oyo ezobima monoko na ye mo te ezali makambo oyo bakomai na papier c'est-à-dire bayebisi eke yo kende loba boye donc bato mpe mosusu mpe bakoki mpe lelo kokóma mpe na kapasité ya kokende mpe kondima basaccord mpe bakomi mpe bakonzi na baplace wana bato mpe bakoki kokóma ngo mais pays na biso eloko nini oyo ekokosala ke motu so aza na nguya akoki kokanga biloko ya bato akoki kobotola babiloko ya bato akoki mpe kosala oyo motema na ye elingi pays ya ndenge nini wana oyo donc ye ndenge aza wana c'est-à-dire lokola ye akokosola na général Kasongo do bato mosusu bakokosola na bagénéral mosusu ta capable pendant 18 ans ya pouvoir avandi bayibi na bambongo ya Congo koyiba bambongo ya Congo azokoka kosomba lopango te moto atoni ba propre fort na ye abimisi bambongo na ye na ba propre fort na ye asalaka na gouvernement ya Congo te avanda na ye na bamboka ya libanda atikala jamais kosala na gouvernement ya Congo mais abimisi bambongo na befort na ye asombi lopango na ye ndenge tomoni lopango wana ndenge ezalaki na cheki na po moto moko lobi aya s'imposer aya kobotola lopango wana ki est Jean-Claude Masango eso elongi ya ndeko Jean-Claude Masango ngo remarquer que azomonana déjà ndenge kaka azaleli azomonana ke aza na ye congolais te ametango azoke pa général Kasongo kwa ebisa ke non nga lopango wana fo ezala yanga mpe général tina bato bayo obimisa bakolo lopango mpo bapesa lopango epa moto wana eloko nini bangi pa jo wana eloko nini général Kasongo obangi mpona jo wana mpo asali 18 ans na pouvoir azalaki place mwana Kabila ndenge moto ozorene ezalaki kanyama lelo eza yo ntango ya kanyama yo omonanaki ntango ya kanyama yo général Kasongo olobaki mais non yo lakisa congolais ke osala mosala ezalaka te bokangaka bakuluna même bato oyo bazobotola bamapanga bato ce sont des kulunaires aka na mbongo ebele ayi gouverneur abanki pendant 18 ans na bambongo na ye akoki kopesa même 700 000 mpo asomba lopango wana mais soki aza na mbongo akopesa lopango mpo asomba lopango wana te atikama bato kimia Vital Kamerhe a détourné bambongo fallait batonga basala maison préfabriquée tout ça bolibéré oui Bakonga a détourné bambongo ya éducation tout ça bolibéré balobi na minute ya kimi aza déjà libanda Congo nde Vital Kamerhe abimi lokola bozolinga bopesa baraison eza mpona santé c'est que aozwa prise en charge ya santé mpo ake libanda boyoka ya ozala libanda so ntango akokóma libanda tozela ye na reto tokobetaka masolo wana kala mingi te po tozoya nango ndenge wana aigle de l'éternel nayaki mpo tosolola mboka nalingaki to affaire ya lopango ya bato oyo babotolaki na monsieur Jean-Claude Masango abotoli lopango loto to ya monsieur Babi Kwayo oyo aza na Europe donc na minute oyo toyebi ke l'état congolais
de lango avec Makamtozo Lobele là tout ça si que l'état va bazo baté puisque basi bazo ça mikanda batu basi ba reconnaître le pangwana eza ya mais quoi yo pourquoi basi ba reconnaître c'est que ba finir par couper ça le pangwana puisque mutu mote aza likolo ya batu tout na mamboka wana azati à part affaire Vital Kamerhe eza vraiment kotambola na mokili mobimba son excellence président de la république basenyo omekapenda ko expliquer bato pour banda boye bisabiso ka te que oh non ba juge mutu ba décider to tribunal 1-1 tribunal to que ont décidé bato maladi basé belé na kati kuna o bayi misusu bazana ba kuna ba raison mo eza na normal tam susu ka bimani na mwasi balobi eza viol ba vandisa kuna bela kapi donc bato bazo détourner mbongo Congo pour le Congolais comme kuluna bato wana bino bozo libérer bam mais bato oyo bazo sala ba biloko te ne bato wana bino bozo kanya ba obemina kwa za wapi général oyo a domisa Chebeya général Numbi aza wapi général Numbi aza wapi ba André Kimbuta baza wapi Joseph Kabila lelo famille mobimba bazolo belango ici bazolo belango na ba Canal France ba Radio France ke ba détourna ba mongo ebele baza wapi bato na baza ba libanda ba vivre au temps normal bino bozo bato batama beza lokwa ba biso boy tam sona lobi makamnanga alboluki ba image boluki ba photo nanga bokomo lukisa ngona so ina yeki chassa pour pas problème mais non comme on a droit au lobi au solo mboka na biso voilà na yaki ponango na suis quand même binotant puisqu'il fallait tout solo la soki ya ko bezali et kozonga lisusu pona to solo la puisque bato bazotinela ba message nazolanda pe bandeko mosusu oyo pe bazolobelela yango epesa biso pe idée ndenge nini tokokota beliloka boza tellement ebele sido mwana nzambe professeur Ngala Mulume matata Kusangai frère Tazi Kumba nde nalobaki toza ensemble Ndimina Mayenge yayo yango wana Daniel Mabumbi pasteur Daniel tous entre Florine Poutou la sireur qui rassure tous ensemble Lili Samba tous ensemble et Diamant Love Cécile la duchesse Mike la duchesse l'artiste Kulutu Johnson Keto tous ensemble tous vraiment ebele les coco rock Harry Ibanga rock Harry Ibanga pourquoi pas associer de la paix de tous les jours de tous les temps tous ensemble Envo Mathieu tous ensemble waouh vous êtes tellement ebele Jennifer Wata Kitoko tous ensemble donc yebisa bosi ya mwana muke tozali et ya ipo masumu Sandra Asaka boza tellement ebele professeur Ngala Mulume famille Kitoko monde tolinga bino mingi fanatika binote so na tiki binote c'est bola la te donc ngala suki wana et popino tout ça la ndenge tout ça la voilà tout les cas. Abonnez-vous massivement. Massivement veut dire qu'on va tous s'abonner à EGC officiel TV. Barbi EGC officiel TV kuna tout le monde a une histoire qui tout le monde a des missions bien, tout le monde a news à malamu. EGC officiel TV. Il y a bien bon moi la mboka barbi Jokos. Malobi s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Et si ka obo nous avons conseil des sages. Donc conseil penza oyo ekotonga société pe na mabota na bino. Biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV. Oyo alingaka vraiment conseil azanga te ko tuba et si ka ba komi s'abonner.